On doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clebois-Original.net. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi, Ndegeneb Sarabinoka. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bokanisi, donc vraiment, Bomoni Biso, Binomonko, Bomoni na titre Ndeng Tokomi, na Congo, Oyo, il y a président Fachi, ba ferme sous et bando salama dans l'air à Kanambe et Kokiko Zalate. Au cours de cette émission, Toko Laksabino n'a pas preuve, bon n'a pas makamu sous et bandaki ko salema dans l'air à Kanambe a vraiment soko tali ango ozo comprendre te. On a peut ozo senga makambe belé to kotina ba désordre belé awa pona constitution mboka na biso. Makamususu soko tangi na kati ya constitution ana ozo kansondire batumo ba melaki masanga ou bien ba melaki nini pour basa la constitution. Donc constitution ana penza et salemaki na intérêt à peuple congolais te. Et salamaki na intérêt à étranger donc penza na kati ya constitution mo article mo na évité batanga penza ke na air mo problème donc Congo ko céder parti ya mabele na ngo epesi yango pa en tout cas na évité vraiment ata makamba nationalité oyo donc pré mutufo pour apposer candidature à présidentielle il faut azala d'origine quand ezana ba ambiguïté moko boye côté mususu il faut azala il fallait ka bachaka donc papa maman congolais ceux qui ndambu ale cho mais ezana makambe belé donc vraiment nazali ko saluer présence il y a Feli Mosengo boiti awitaki tout donc heureusement quand même il y a le lote poisson il y a le lac Kendaka na ganisa ngoti kala kuna bobi ke ya le la za ba recherche na mikolo na neo donc awiti tout côté ba frontière ba Suisse ba Scandinavie donc bazo préparer na wili kunda ba image bokomona yango. Donc vraiment mon sale ezokende malamu donc la famille frère Feli Mosengo ne cesse de s'agrandir donc mon sala soki ezali kokende malamu okomona famille ezali koya munene. Donc merci à l'équipe technique il y a le Chouami le grand réalisateur, tout le monde est d'accord. Willy Kunda, donc Nakati Kuna, Yabilili, la réalisation Azo, surveiller bateau Bakomrabi Komela, sans oublier les kings de la presse, donc Edino Image, Panza Sango, Ya Congo. Donc Tozana Bino, il est 22h05 passé de 15 secondes. Vous êtes en direct sur Clebois Original, émission 5 minutes avec César Ngadi, émission Nabino Oeboebike, donc Ezali éveil patriotique. Émission où ils allaient net à souté au Kotikuna, aux Okanisake, Congo, ils ont kende biente. Mais il faut reconnaître que Congo na biso, ils allaient kokene malam. Makambu surtout, et koki aussi là, jamais, na 2 ans kaka o ya président de la République. Batumsu babio, pour 2 ans l'équipe en bat, 2 ans l'équipe en battait, pour na ko déboulonner système o ya Kanambe, il fallait 2 ans moko ezalawana, pour masolo, nyo surtout, et si là, donc 2 ans on a écrit pas batté 2 ans on a écrit donc ils allaient pour nous déboulonner système oyo ya Kanambe. Donc vraiment merci Nabato Nyosotu Bazali Kolanda Biso. Donc je salue Mami Zoa na États-Unis d'Amérique vraiment à Tindaki ka moi contribution na ye pour na masolo ya chaîne Nabino, donc vraiment beau hésitaraté, boyebi, ndenge bino bo bon quand même évolution zo salama pezali grâce Nabino donc beau hésiter te celui bozali ka moi na makambo moko boye ko permettre et débiso beau hésiter te parce que batu mususu ba beta ka ba discours à mabe donc au penza ya mabe au penza zo kabola peuple bozo mo la penza ke bazo aider bango boyebi ke à qui je vais faire allusion na kotanga ba kombo na été mais bozomo na bazo aider bon biso siko doso penza to talibé biso toza penza donc bato à pouvoir toza penza ba diamantifère pe bazaka karawana donc siko biso tozolo ba boye donc biso toza kutu bato moto ko le la raté
Togoza penza pe miso pe sili bomo na penza pe tozu pe 1000 euros, hein, donc 500 euros so gindengeni. Donc heureusement que donc to lobite que faut boy au moins même sous to koti batu baza so qui 200 300. Donc on a 1 euro kaka 1 euro tozu déjà ba 300 bahts. Donc vraiment merci na Jean-Marie Chibangu, donc honorable Jean Moutala de Poutou de Yalola, donc vraiment de Poutou de Yalola, yomo yebika masolo tokozaki keba batu mususu bakomo kokita sur terrain, donc pour na luka esprit mais yebara base bakorompa kangote base des ali base. Donc j'en profite de l'occasion pour nous saluer petit nanga Dilondolé, le célèbre beau comme un dieu aza mikolo nakati ya Belgique. Akenaki matanga ya famille Diomi, donc j'en profite de l'occasion vraiment pour présenter ma condoléance nanga bakunda qui je pense samedi, donc ezali lisolo moko ezalaka toujours pas si, donc vraiment courage na famille Diomi, en particulier à petite sœur propre Gisèle Diomi. Gisèle Diomi, je suis de cœur avec toi, donc on a partagé peine, c'est pas du tout facile. Je sais ce que j'ai dû parce que je suis passé par là. Donc, pour auto continuer, déjà, namoni batubakoti déjà, batubakoti, donc, on appelle ça déjà batubazana biso déjà, Tombambona déjà, Nakatia Normandie, merci à trop, donc, namonagi, donc, zaye, moutaliboso à côté, déjà, générique déjà, ça côté, donc, pour la relation vraiment fidélité. Donc, Thomas Mbona, merci à trop. Donc, je ne cesserai jamais de te remercier pour la dite fidélité. Et puis, Tozana Jobunga, Nakatia Bundes, Jobunga Kokowa, Nakatia Bundes, Tozalina Isaac Kalala, Club original toujours en pointe. Merci beaucoup, Isaac Kalala, Jobunga Komini, Sali Club original 5 minutes avec César Ngadi. Merci à trop, Thomas Mbona Komi. Bonsoir à toute la base, la des clubs original, mon vieux Jean Moutala présent, Kaousoko, qui s'engage de Luxembourg, Monique, et comme famille, donc, et comme place Moro, Bazo Koutan, Bazo Salab échange, ça vraiment balam. Donc, et puis, Natar, bonsoir, vieux César, Natar, bonsoir, tout le monde est d'accord, il en restera ainsi pendant très longtemps. Tokume Mabango, Tinasuka, Mamite Matingandu, conseiller régional Île-de-France, Maman Nabiso Mati, na niveau na wana na politique à France, Congolaise à la raté. Il y a la première Congolaise au Congolais Liboso, à na niveau, tout le monde a ba mère, Moussous Bazalaka, ba conseillère Bazalaka, mais na Île-de-France, conseillère na Île-de-France, Maman Mati, mais Botala, azali na haut niveau na katia politique, mais à bossa na kamboka na ete azana ba projet, donc ceux qui ouvana mamana ozo mona penza ke azana souci mboka parce que bande ko na biso tolinga na kate ndeko na biso mona komi na poste mo côté moko boye olie a edaka bande ko na ye mutali boso azo funda bande ko ne pa ba mindele donc mo mindele ba ko bande ko na ye, donc vraiment maman na biso Mati Ngandu, merci à trop na fidélité na yo. Tomoni sous Pierrot Maïla, donc bonsoir Pierrot Maïla. Tomoni Omari Zouafourou, bonsoir Omari Zouafoundou. Donc vraiment maman Nabiso Mati, vraiment n'importe quoi na motema parce que ils a exemple type nazar olobaon parce que naebi makam nazoloba parce que congolais soit comme na place moko boye, donc yekutu na ba français de souche. Ba mindele bazaku tout simple mais ya aleki bango na fier, donc a komi place wana lié a edarabaninga na ye azawana po a poata kaba master na ye bandeko na ye, donc la preuve bozo mona tozalaki a wana na tika ngo jamais tozalaki na étranger na tête à pays tozo lela tozwa kaka mwana mboka ayan na tête à pays pour na ko aider bisoto longola étranger, ceux qui m'ont embokaye, azala kutu tito bandoko ba pena ba pesa pesa tamakaku. Atakutu genon donc Mexico ba pesi biso mwana mboka penza mwana oyo penza azali donc mwana ya opposant munene o abundana mobutu telelo, mais batu bakomiko tchaye ba croque à jambe batu bakomiko lo ba n'importe quoi to lobite que il faut pas batu ba lo bakabilobela
le baraté qu'il faut tout bazaka si ma Félix Antoine Tshisekedi non opposition peut il faut ezala ba critique peut pour ezala pour et avancer ma solo mboka mais kuyina mwana mboka bokomi ko lobake donc bino bozo préféré kanambe na mwana mboka vraiment ezali makamoko inimaginable donc toujours saluer pe retour il y a Blaise Zebele donc avec moi tout le PDG Nabiso Azalakawa, donc merci ceux qui n'ont pas Blaise Zebele, donc on a remarqué que saluer moi si n'a été malora donc vraiment esengo trop to yaka vraiment on a kota biko na esengo makasi donc merci à trop na binonyo surtout vous allez ko la na moni pe Maria donc fidèle de fidèle Maria ce qu'on a moni Maria kalate bokomona honorable Jean Moutala kalate bokomona donc Beloti Mavungu vrai chéri na kati Espagne kalate tokomona donc fina na Montréal donc wana ezali batu na biso donc vraiment to marquer une courte pause publicitaire partenariat oblige il est 22h12 passé de 15 secondes vous êtes en direct sur Cléboa original depuis Paris donc restez connectés sur Cléboa original on revient tout de suite. Mboka na biso tozana kanda toko sekiso tolinga bongo te me toko sekiso bafuti na lelo na meli bakuti la resili nango ale na zongi mpia la linga bongo te weza kindoki nana molambi mena mona na nga ba Thompson ba poisson mama na ngai mama na ngai na mona te ya ko découvrir suka na restaurant ya ko découvrir balobi Thompson aka moko na elambi ekeseni elambelelo ezali kamya elambelelo ana invité nga pe na kozala ngana oya na nga la mer pour la mer nde gunanga Galaxy Mambo sala kama po biso to sepela kaka famille présidentielle de Kozalawana biso badu bato Kozala tukulia poisson mambo chigane mambo mambo venez nombreux venez na Kozala au Kozala venez vous ne serez pas ici venez nombreux car ça sera super méga chaud en tout cas moi j'aurais pas manqué ça De retour sur le plateau, vraiment tout ça en direct, tout le monde qui te comme ça là, Makamususu, donc c'est les aléas du direct. Donc quand tu sais qu'on a deuxième série, tout le monde a les allés restaurant Galaxy Mambo, on a fait bino en ce moment azali na Kisasa, azo font la restaurant en attendant restaurer comme vraiment opérationnel, azo ça là quand même prestation moro donc samedi 3 avril donc beaucoup Zalakuna na restaurant Galaxy Mambo Villa Kilimanjaro pour bomona ba poisson oyo et kanga masolo a na poto et xiko ko conquérir kuna na Kisasa. Donc tozo kota na deuxième série na biso ya ba publicité tozo ali ko présenter bino sikoyo donc Balise Santerre flat Balise Santerre donc 7e rue mettez place commerciale référence clinique Bondeko tozo ali ko recommander bino vraiment en plus na période exact un peu difficile mais ceux qui boké na Kisasa et sika o bokoyi ko vanda ezali et sika c'est moko Balise Santerre donc flat Balise Santerre place commerciale limitée donc 22h18 5 minutes avec César Ngadi on revient tout de suite. Voici. Nous ici. Tata yo qui coule là na yo.
napesi yo libala bongo eloko nini ezangi nalakisa yo esika okosala fete na yo sale eza se moko bali santere olobi yango soki oyini nabotoli lipamboli na ngai Papa, Bali Santer. Mama, na salle de fête Bali Santer. Libala na yo ekoleka ndenge bayambaka Yesu na Yerusalem. Na Bali Santer. Eza kaka salle de fête ya Bamba. Maman, vous préférez Boya avoir invité? Oh, papa, vit de loin. Nabi Lengi à salle de fête, Bali Santia. Et c'est un gâteau comme avant invité Bako. Maman Nangaye, Nkeda Yangani. Maman non, Boya va avoir invité. Oui. Nayebi Sakibino, salle de fête Bali Santia. Yangonde Makambo. Salle de fête Bali Santia. C'est très amusant. Très amusant. C'est très mignon. Ça te fait ça des gens fantastiques. Mobile ici. Oya les sous. Moi aussi. N'ayez pas pour un probako. Pour la bilingue, il y a celle de fête Bali Santer. N'était qu'un kembo plus bisengo ya katananga kuna na lula. Pour bilingue na yo kakana celle de fête Bali Santer. Moi si Oebi Yangote. DJ Junior. Restaurant Galaxy. Bon, bonjour Diaspora Autriche. Neto Kaka le 19, toza na kati Autriche. Inauguration est le samedi. Ah, toza na Autriche na van. Toza na Vengambe. Donc Vengambe azali soba mokonzi ya mboka ya van. Oaza ko contrôle nyonso na diaspora congolais na kati ya van. To faciliter tâche bino mo botalaka biloko. Botande biloko ezali awa ba kamioza ko vanda moya okende zati. Na toute l'étendue siko ya Autriche soto bito tambola omona ke communauté congolais bazana biloko ezali ebele mais moyen ya kotinda yango ekoma na mboka ezali te
To faciliter tâche car nde to lobaki diaspora ya Autriche référence yango ezali awa pavé ngambe. Mwana mai noso na besoin otinda eloko eke na RDC to faciliter diaspora Autriche Vengamba zali awa représentant ya Félix Mosengo partenaire officiel na kati ya mboka oyo. O noso na ngo besoin otinda eke na RDC à travers ya Vengambe pour mona ba live bino moko tozo banda ba chargement wa boza recipela. Facilité zali oza na carton, oza na groupe électrogène, oza na tracteur à bilanga, oza na camion munene, tokotinda ekoma na mboka. Bon, Vengambe bino oza komona botala camion munene za kokende. Bande ko so basi ba okotisa biloko eza kokende. Sito bolo banini o diaspora Autriche za osala eloko te, kisalume banda. Babiloko yango ezali awa eza ebele botala ka cameraman na kozwa sima wa noso. Do biloko bingi na ba omonika na hiver mungu eleki na mboko bakamni bandi ko rouiller. Bakamni muso ekota ke ezali na 16 ans et ba vie bakoli bakamni via komina na 40 car esali 26 ans Vengamba bina kata oko kata tenga mona futa parking. Bon to pesi parole pas soba e mo zo parole Vengambe. Bon ndenge Félix Mosengo alobi eza ndenge wana te. Eza ndenge wana te ke bakabi esali ba 16 ans babe bakotete ya bongo te. Bakar evan ba problème ezaka ke tozali na ba problème ya ba conteneur surtout quoi. Ba loi ebimi ebele bakabi moye kende ate me lokola Félix ayeli biso na kati ya Autriche awa na ba conteneur sur place donc etromi pepele. Et l'or nyonso lingo tinda ekokende même mobilette na yo ekokende ba carton ekokende donc pepele na banzi puis c'est na voyager mon frère retour na voyage pour mona conteneur ya liboso et comme la biso awa to filmer ngopé alors ya abandi awate ya zali déjà doyen des doyens. Na banzi bomona ka Félix Mosengo partout. Alors mais batuna nga question moko na nini na kin ekomela. Bon na kin toza na entrepôt na zone industrielle na Limete. Na 15e référence ezali entrepôt zone industrielle na 15e rue. Et place une toza na entrepôt, c'est pas n'importe quelle place, na couvent ya catholique. Oui, que pose à la locataire et à catholique, ce n'est pas n'importe qui. Catholique a loué Sarabilo, on a battu nos sautés. Mais il y a du sérieux, crédibilité, Zali. Tous en entrepôt dans la zone industrielle, on a limité dans la 15e rue. Il y a déjà une routine d'abilo qu'on a Paris, une routine d'abilo qu'on a Bella en Hollande, tout ça là-bas conteneur. Baza comme on a beaucoup crédibilité, Zali. Oui, que toi, le monde internet, si on a piné tout beau, on a dit là, on a filmé, balancé. Mais le roi va lancer c'est que crédibilité ali minga kolobezate binomo bokosepela car ndenge so ba utoloba mokonza mboka waza contrôler diaspora congolais na mboko yo minga kolobezate bokosepela diaspora Autriche à suivre. De retour sur le plateau, bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre après cette bande-annonce relative au fret maritime Félix Mosengo. Donc, vous allez en profiter pour Tolobela Batu Oyo Bazana Masolo à fret. Qui fret Félix Mosengo déjà de retour sur Paris, mais à Tambola qui Pambate. Donc, tozali kosenga na bato bazali na Suisse, Lyon, Saint-Étienne, et puis, donc, bakende na masolo na bango fret na Grenoble. Donc, ba ville na totangi, masolo na binotu na Grenoble. Ceux qui tokei na Lausanne, na, puis Genève, kuna na kata Suisse, bato bazana ba mituka, ba memiango na Grenoble, et puis bato bazana ba carton. Donc, Baromemango na Anemas, na exotique Gigi. Anemas, Bobezali, ville frontalière. Donc, Bomemi Ango Kuna. Donc, Masolo Zakuna. Donc, Grenoble, Suisse, Lyon, Saint-Étienne. Et puis, Bomemi na Grenoble. Lausanne, Genève, ba Mutuka, Bokenango na Grenoble. Ba Carton de Bomemi Ango na Anemas, na
exotique Gigi. Donc, wana ezali masolo tozo répété tout le temps pour batuba et barande. To pesa bino ke Fred Feli Mosengo ezali ko s'agrandir. Donc, ndeko na biso meloko tozo koloba bomoni ndeko na biso asalaka makamoko to mona na ba Fred mokote. Mais bo abuser na confiance nete parce que Congolais mabe na ye bako aider ye et komi na suka ayende mutu azo aider comme victime. Tout ça qui une spécificité ya Fred Feli Mosengo ezali ozali na mutuka ozali na mbongo te okei bosali ba papier aller na Kisasa a récupérer mbongo mais a komi kozwa mituka batu romona mususu mituka comme na Kisasa 3 mois azo yamba sous téléphone te komi kokima bomoni congolais ndoki ya congolais zaka congolais bozui mwana mboka zo aider batu bozong c'est la retour bolingi retour te. Donc nous en profitons aussi pour faire un petit coucou, donc en même temps qu'on remercier l'ingénieur de son Jacques Saké, Azoti Kabisote de loin, donc Hazamutumoro, donc vraiment Alinga Moussale kende bien. Donc son Moussale zo kende bien te, donc Aosa bien te, donc merci beaucoup Monsieur Jacques Saké, ingénieur de son, na news autour Zaliko Sala Po na 5 minutes avec César Ngadi et puis on n'oublie jamais Serge Kassanda, le grand réalisateur, où vraiment tika bisote, ce quoi hier on a senti réalisation changer. Donc on a ça nos confidences. En tout cas, Serge Kassanda leki ya lolo. Serge Kassanda leki ya lolo, wana penzanga na mona ki ango, aleki ya lolo. Donc wana penza y a pas photo. Donc vraiment Serge Kassanda, merci à trop. Donc ce hier on a ya lolo a commis na écoute avant na être tranquille parce qu'il y a bi que vraiment au salamakam. Donc vraiment il faut aussi rigoler, moni 5 minutes, c'est ça makambebele, kosekana makambebele. Donc revenons à des choses vraiment sérieuses où vraiment tous allez kolobela bino. Donc vraiment tous allez kolobela bino sikoyo. Donc siko tous allez kobanda émission na biso na activité présidentielle. Boyebi président de la République azali na Qatar. Azali na Qatar pour boyebi ke Émir au Tchèque Tamin wana bamona ke pambate. Même président États-Unis d'Amérique pour mona Tchèque wana Émir wana Tchèque Tamin ezage tout même bon to le que président Facha legi président États-Unis d'Amérique mais toujours remarquer car facilité au président Facha moni. Donc Émir Tchèque Tamin okoko yana na Qatar. Donc, au Mona Kayete, mais président de la République Fachi Beton, biso photo le baron pour batumusu baro le bate osilate tortinija, allo ba makambaboué. Donc, sur invitation, na l'air à Corona babangite, donc président de la République ba invité, mais faut la suko ba contrat ni na signé. Pour tous à la calme, on est makanga nando sabino kalawa et yango et salami. Mais boz à la calme, 2 ans on est zalaki, musala poto longola ba ndoki, ba sorodiongo ba timambi. Ya FCC ba longola kati ya mouvement. Si le mouvement est commis à biso moko tozu plat vraiment mon pia donc on vend sa tempo donc au bout il y a ba 3e année ba 4e année congolais ko se retrouver penza na ba Damas na makambunyo surtout bomo na penza elengindenge koma donc à partir buka sa teke biso tozali a tozo banga élection présidentielle tozo banga te parce que Moutarolia Félix Antoine Tshisekedi azate to linginde ezala na ba norme ele kana ba condition bien parce que ba province ba kabole belé na to ibanani bazala kuna ba province so ba Rwandais mutu batonda kuna. Donc il faut tout zongi sama solo tout bien à les recensements, carte d'identité, réforme monétaire. Donc to relax sabino bo mona ba mbongo ndenge koma nango panza tobi ba sala ngo na kingakati kuno mona to relax sabino ba mbongo musu ba kosa na ba coffre ya ba franc congolais. Donc il faut elongwa mbongo wana isa susu na tina moko te tozali ko relax sabino donc lelo tozo sabino lelo président de la République Fachi Beton tozuna ba image te mais akutanaki na Émir Tchèque Tamin wana ba mona ke pamba te. Okoyo obeti 2 mois na kati ya Qatar oko réveillé oyepe président mususu ye okutana na ba ministre ba pétrole ba nini ya bi makapamba pamba te. Donc soka yambi c'est que masolo kitoko. Donc vraiment boye barake tozali ko kende na nzela malamu tozali ko lakisa bino arrivé zalaki dimanche donc hier arrivé ya président de la République na Qatar pour na ba grand masolo oyo bino moko boromona ezali jeté. Donc vraiment oyo alingaka Félix Antoine Tshisekedi te Andi Makamem Makambo azali kosala. Donc Botala arrivé à président de la République na Qatar hier donc dimanche 28 mars 2021.
Le tricolore congolais flottant aux côtés du rouge et blanc du Qatar. Nous sommes dans la ville de Doha où le président de la République démocratique du Congo séjourne depuis le dimanche dans la soirée. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est en visite officielle de travail dans ce pays de la péninsule arabique sur invitation de l'émir Sheikh Tamim Ben Hamad du Qatar. Il était 20h56 heure du Qatar quand l'avion présidentiel congolais a atterri sur la piste de l'aéroport de Doha. Au pied de l'avion, les ministres qataris des Affaires étrangères et du transport pour accueillir le chef de l'État. Le cortège présidentiel a ensuite pris la direction de Sheraton Hotel, choisi par les autorités qatariotes pour abriter le quartier général de la délégation congolaise. Cette visite de travail du président Félix-Antoine Tshisekedi au Qatar est d'une grande importance pour la République démocratique du Congo, autant sur le plan diplomatique qu'économique. On annonce de grandes décisions et partenariats dans différents secteurs d'investissement, comme par exemple celui de l'aéronautique, ce qui justifie la présence depuis quelques jours de plusieurs responsables de structures étatiques, notamment de la Régie de voies aériennes, l'autorité de l'aviation civile, Congo Airways ou encore de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Il est prévu un tête-à-tête entre le président Félix-Antoine Tshisekedi et l'émir Sheikh Tamim Ben Hamad du Qatar. Les deux personnalités tiendront également une réunion de travail aux côtés de leurs experts respectifs. Doha, Qatar, Patrick Michel Moukoui sur les images de Kazo Kazadi pour le compte de la presse présidentielle. Donc, bino mo boto landa, na reportage elengi makambuto elengi. Donc, to zongi la bino, à partir de lobby, to l'axa bino ba contrat ou eto signame koneza kutu 2 fois tes ali jeté. Et on a peuple congolais boss à la calme. Mboka one beba, il y a 50 ans, oba mai, oba courant. Et koki kosi la mbala mon côté. Makambo nyo surtout, ba effet nango robima na ba 4e année, donc tito kota ba 5e année. Congolais, Mboka Nabiso et Gozong et Sikatozalaki. Donc, président de la République, depuis dimanche à Zali, sur invitation spéciale, il y a Émir Sheikh Tamim na Qatar, donc Azo Salaba Masolo, après, à Gozong na Katia Masolo, donc Karaté, gouvernement Pezo Bima, Masolo Penza et Banda, qui salme Banda, Boz à la calme, prenez votre mal en patience, Boz à la calme. Pressé pesate parce que Kanamba Zaki abeta 18 ans mutu moko donc abeta ki plan moko sokende ni talongwa ki moko ti Félix Antoine Tshisekedi ayeko longolé donc ameme na mira makwanja il perkite avanda na c'est donc ameme na système les corbeaux les renards donc après moko donc baka et fromage les masolo échanger ba comment rolela nana epseki bino nana ndimaki qui l'aurait cru na 2 ans mabunda mumiana mabunda mutachaye boyebi kezali kanambe mutachaye nana eba yeke tambo mwamba kolongwa parce que tambo mwamba ezalaki ke soki président de la République a eu contre-temps mutu asa intérim tambo mwamba après buba sali machine na bango ale kanamba zongi na kata masolo après ilunga kamba donc déjà ça père wana donc ilungi neti basango mais grand fa quoi donc ndimaki te alingaki te donc imaginez kaka père wana pikla tiba yolongole na parlement parce que qui fa quoi ou ça na l'air kanambe de batikela ki imagine que ba mito à train donc ba locomotive kanambe akena na gare centrale ko inaugurer ba train donc sans tambola non sans locomotive perwana fa kola na ba niveau yango ningaki donc soka longwe donc mieux vaut que to akeno samba ndenga samba ki na palais du peuple. Donc, makambutu na gouvernement ya sika, makambutu ya sika. Nani yango ndimeng na 2 ans, autant Félix Antoine Tshisekedi aye, azangi pouvoir, donc président ticket bonabo. Yo kendo yeb sandeng na période de sa Kanambe qui est président de la République, ako soyo na lito, il ba colère azanango, mikola yebi kuté soka zola la donc, mutu na sema ko likolo tozo ebate. Donc, boz à la calme, et zalaki makambo sakanate, président de la République a risqué vie na na masolo, ba mekie, donc, ba longolaye na ndengi, ya ko longolaye na ba ndenga wa course, et simbite, ba barre en avion, et simbite, donc, babiloko, tout ba tchaki na nzela, pour épée ça ba contre-temps, et bandaki ko simbate, type le lot, donc, ba comprendre que non, donc ma sobele donc ma solo et sili ya kosila donc ya ngono bomoni ke kanambe na minute kanambe donc a sili ya kosila ya ngono moneki bato bazaki na ba FCC wana donc tout la mwisi ya zaza bayena na union sacrée de la nation bakanisa so yena union sacrée de la nation zaki fa quoi donc il fa quoi ko vide donc to zana bino mayele gouvernement beaucoup mona kata bangote boza na bino tranquille ya ngona tozoloba to relaxa bino un compatriote alobi makamona ngena partager na bino
comment net France a toyebi ke tozali na gauche na droite mususu komona extrême gauche omona donc gauche na droite na Le Pen moko eke na ba extrême bazaka na ba makote wana États-Unis toza na ba parti ka mibale donc biso sikoyo atako de démocratie ngo donc jo na boka ndenga lobi bula Mobutu ezali 3 partis atako de démocratie ngo donc batu tout ba comme na boule karake donc vraiment a comme politicien pour ba benga honorable ba benga donc ba fongole les portes ba matana jeep donc musala mususu na mboka na biso eza susute donc mutu tout kaka donc député donc banda kanamba comme président de public mutu tout comme ka yepe il faut comme président yepe il faut comme député donc kanambe asukisa donc botala ke tankala et tankala la Mobutu donc député o ba bengi donc commissaire du peuple papa kalonjwa mutamba wa pasteur azo sala propagande pas comme commissaire du peuple qui sont quelques mouilles ça là pour comme commissaire du peuple en tout cas qui commissaire de vraiment nzambe na habité donc toujours avec Sabino Boko quand même makambo donc ndeko na biso a lobby na ninga na partager na bino aza vraiment na raison vraiment à 100% donc restez connectés sur Club Original. À tout de suite. Chers amis, bonjour, j'espère que vous êtes tous bien portants. Je voudrais juste interpeller nos politiques. Vous savez, Mobutu, lorsqu'il a créé le multipartisme, dans sa tête, il y avait l'idée de 3 partis seulement. C'est-à-dire le 1PR, son parti, l'UDPS et le PDCI à l'époque, le parti de Papa Iléo Songwamba. Avait-il tort? Aujourd'hui, j'ai dit non. Il avait raison. Comment voulez-vous un pays comme les États-Unis, avec 328 millions d'habitants, il n'y a que 2 partis, 2 grands partis qui dominent. En France, on n'a que 2 courants politiques, la gauche et la droite. À côté, vous avez l'extrême gauche, l'extrême droite, mais au moins, il n'y en a que 2. Mais chez nous, avec, jusqu'à là, on nous parle de 80 millions d'habitants, peut-être 100 millions, 500 partis politiques. 500. Comment voulez-vous que les choses s'organisent? Comment voulez-vous que les choses aillent mieux? Tout le monde veut être député. Tout le monde veut être ministre. Tout le monde veut être PDG. Tout le monde veut faire la politique. Voilà pourquoi, ça fait bientôt 6 mois, je ne sais combien, que le pays est à l'arrêt. Pas de gouvernement, pas de conseil des ministres, rien. Le gouvernement n'arrive pas à sortir suite aux caprices des politiques. Parce que tout le monde veut être ministre, parce que mon parti est très populaire, parce que notre parti est très majoritaire, notre parti n'est pas bien représenté, nous n'acceptons pas, nous ne pouvons pas avoir 2000. Et, entre-temps, Congolais au Koufanega. Mbadi. Que ça qui foi. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous. En tout cas, Joe, a beti masasi Joe penza. Ah, sololi na suka lobi mbadi mama. Donc a sololi penza. Comment voulez-vous mboka ekende bien? Alobi donc Mobutu tanga fongola ki masolo ba parti politique, donc a checké MPR, UDPS, na parti à Papa Iléo. Les États-Unis d'Amérique, 2 masolo, donc ba républicain, na mususu na ezala soki ba républicain na technique ou na ba républicain na ba mususu na ezala soki ba nani ba démocrate. Donc il y a le lozo suivre été. Donc ba républicain na ba démocrate. Donc vraiment et puis en France donc tozaka na 2 courants politiques. Donc gauche na droite, extrême gauche donc extrême droite. Donc bazaka na kati gauche na droite. Bongo biso RDC na biso donc tant ka ba fongoli masolo to commande ba 500 partis ba contre temps mususu tozozwa awa na ba nani awa ba gouvernement bima ba contre mususu to yawa ngana pesa bo katumbi ngana zabo ifona sala boy yanga parti na nga neto yaki bo ife sala boy otoke kuna na nini na ya bayati fo boy donc mututu azana intérêt ne kaka donc mouvement na ye parti politique ne ezwa ba masolo mais non entre-temps donc maezate courezate donc peuple azo kemba donc bino bolingi bino tout bokoma ba ministre bokoma ba nani mais non mboka en tout cas donc pour ça il a ka mboka no il faut ça ka ministre. Mais non, on va où là? Donc Joe penza solo li penza yangona penza vraiment na tika kité
vraiment nalingaki na partager ango na bino na tika ki ango te donc bomoni le na parlement to moni le na parlement après donc le bomoni le bolanda ki en direct na zo c'est plat il faut bon message ba direct ezo leka na club original donc botala ka sou ba direct et pas ba tumsu te biso moko to komi na ba possibilité nyoso tout oyo bobando ko mona côté mususu ba musuku to ba zo reta to doubler bango donc mutaza côté a rozala wapi to zali na kata masolo donc be mission bozo mona to commencer be mission ba 4 caméras 5 caméras son donc bozo senti penza que son ya télévision donc ba direct ozo sala ngozo ba direct il faut bo kota ke pa na biso do bo do pesa ba lupe mba côté mususu te do bolanda direct wa ezaki na après-midi on a parlement bo mona ma solo ndé ba député na ba téléméli ma solo ya ba guerre à est ba téléméli yango donc président assemblée pe a téléméli bango alobi bino mo pe bolongwa na kati ya ba masolo ba guerre et puis bino pe boyeba ke tango bazo kanga bato wana bino pe bato liboso boya ko lo barate ke donc to tira bino extrait botala ndenge moko président donc Mbosso azolo bela ba député na ba yaki na ba masolo donc lobeli bango ati bango na place na bango. Je vais parler de ça ici. Je vais vous demander, vous, de quitter le groupe armé. Vous, les collègues de Kivu, vous, les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire. Donc, binomo boitolanda, donc vraiment, ça dit, vous sentez que comme quand même la démocratie. Donner à Kanambe, bino ba député moko boya lo baba makamoko bo. Non, siko e komi mutu alingi di kambo ya koloba aya lobeza na balabala. Ezala na parlement, ezala na sénat, donc liberté zali na mutu nyo surtout azali na makambo koloba. Donc vraiment compte tenu ya makambo nyoso oyo, donc tout sengi révision ya constitution, donc révision constitutionnelle s'impose, il faut salama. Parce que ce que tangi makamso eza na kati ya constitution wana obi bato baba yiki ba noa obi baba yiki masanga obi donc baza ba congolais pensa na tanga côté moko bo donc soki ndenge nini donc il faut to kata mboka na biso to pesi parti moko na pays moko boya ono mona kana ba côté ba Rwanda le musu ba baka biso ba côté moko boy et ono mo minembe bango pesa ngo côté moko boy donc basoko makambo moko boy donc ba komela ki on peut na boule penza ya Kanambe penza donc pour adondwa constitution wana il faut babandelango Félix Antoine Tshisekedi soki masolo to communini réviseur constitution masolo wana il faut si la penza d'autres ça penza constitution o penza pesa avantage na makama paso soko tangi constitution na biso no vandi ba jo baba ki pele bazali na kucha lo toko bia whisky ou bien nini bakoma ba makambo. Tout l'exabino professeur Moura Azolo ba makambo ndenge batindaki donc ministre des affaires étrangères donc la coopération internationale a kendi na ba makambo bo na ba Rwanda bazo bise penza ke donc Rwanda ko koma Congolais ko koma donc au gradé na nini boko ka donc bandimi donc pobo mona kakake ba boule oyo ezalaki pona makambo ezali makambo moko vraiment ezali makambo soki au 22h du matin makambo boye ba congolais mutu ba salaki yango donc to marqué sous une courte pause publicitaire donc CPLA TV bobi décodeur CPLA TV ya bana mboka donc président de la République baki ba congolais fo ba koma ba millionnaire. CPLA TV donc ezali rien à voir na ba décodeur auto zora na ba poto a au 25 na ndako yango donc avantage nango ezali otiango na poche OK nango partout dans le monde de yango ka courant na internet otiango ototala ba masolo tout ba tia bilenginyo surtout CPLA il faut au CPLA bilenginyo surtout oyo mwana mboka alingara parce que mutu ako imaginer bilengi ya congolais aka congolais français, belge, allemand, anglais, à gros boulette et le congolais linga. Pas congolais, moutarosala karabilengue oyo ozo boulé. Donc vraiment, il est 22h46 passé de 12 secondes, 5 minutes avec César Ngadi en direct de Paris. On revient tout de suite. CPLA TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambo ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya CPLA TV.
bouquet comme quand bouquet boy au tina poche voyager dans ngokeno partout lingi na bouquet no c'est pas la TV mais ma biso n'ozo ma biso on a 4K machine ma daka c'est pas la TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Congolais to bongisa ba discussion intitulée nini? Ah, bah, discussion inutile. Discussion, on va commander, discussion. Yo, BTSK. Donc, de tout sur le plateau, bon, excusez Bisso, j'étais en train de discuter avec mon réalisateur, il y a le tina sa émission, à soi une sanga, et bien, mon bozomona. Donc, bozomona qui est retouré, toujours sur le lana, nous va macam. Donc, Congolais, vraiment, au lieu to les qui sa heure na biso na ba discussion moko inutile na babiloko moko ya ba futilité kaka Congolais to do élection que ça la mokolonie ni des l'équipe pamba to bongisa ba loi na biso une fois pour toutes mboka na biso est décollé to changer ma constitution to changer donc recensement salami donc réforme monétaire to bongisi makambo nyonso tout pour mboka na biso décoller botika ka ba discussion et ça les boy et ça na tina to bongisa nan ba makambo na biso bien après pour mboka na biso zo penza décoller na epsa ki bino soki to rater décollage na présent Fachi to rater décollage na présent Fachi mboka ngo écoute sous-titre pour nga mon hôtel makamba sous-titre to pesi en na anglais to pesi en na allemand to pesi en soki na américain to sali cahier des charges bon pas to lever dans 5 ans bo tongela biso boy parce que to za incapable moto wa na souci ko le ka Félix Antoine Tshisekedi na minute pour na mboka na biso azate donc to ratété to bénéficier parce que to bi Félix Antoine Tshisekedi ça ne 10 ans 5 ans et mama solo après 10 ans après oya sima ayesima parce que Félix Antoine Tshisekedi akosa neka 2 ans na aza dictateur donc akotika masolo mais à moi que parce que Congolais na niveau Congolais zo lia nazo banga ke Congolais comme Arabe saka Félix Antoine Tshisekedi comme un roi donc parce que Congolais ko lia ressentir penza que donc mboke changer parce que bato bayaki liboso bangonde baza ba faux bato balingaki Congolais lia te parce que na ba masolo tozalango na sema bele mabele na biso à part ba minéré bilanga parce que to kesuko na ndenge penza donc IGF ça l'inspection générale de la finance et comme on lande la penza masolo bala et comme on lande la taxe et comme on lande la masolo tout mais non ba mboko biso devant na net ba France bazanani France bazana nini à part donc bango bazo bambongo ka izo ita pa ya population pa ya peuple impôt ba nini jusqu'au biso suki to bongisi makamba ba impôt ba taxe wana to kena sa mabele to kena bilanga mais non mais to rouler ça fait to rouler ça monde do to komana ko en tout cas ko importer babiloko biso to ko sala donc ils allaient vraiment passer na mawa na motema donc to yo ki sabino parce que bon moni bino monati makamusu se fait si là makambu mususu na Congo oya Fachi béton ikoki kozala te tozo la sabino boyoka donc mukonzi oya inspection générale ya finance parce que ça relié sur la présence de la République boyoka makambo zo expliquer makambu ya oyo lekaki oyo kaka makamba ba matcha botala mafia oyo ezali na kati ya masolo oyo ezali pasi na motema makambo il faut et exister le sous-soutien na Congo ya Fachi béton. Comment est-ce que vous pouvez gérer ma campagne? On dit sikoyo hein? Si bamona pasi. Alors, tout le monde kaga basengi biso ono bino batibozo ko tal to l'axi bino tozo futa retransmission. Combien? Combien? Retransmission. $400,000. Pour la match à lobby. 320 000 €, soit $400,000 qu'on devait payer pour la retransmission à match. Tout d'abord, montant $400,000. Puis, au foot à mon anane. Tant tout ça, on va payer total à l'État. Il faut au foot à bénéficiaire, il faut ça là, bien identifié. Tout le monde a été bénéficiaire, ils ont individu. Ils ont société, agence, RTNC. Mais ça, il y a somba déjà, biloko anakaya. N'importe. Ils ont ma bête, ils ont individu.
totuni RTNC boni match yango ya lelo ekobanda na 2 heures du temps misolo ifo ebima $400,000 pour la retransmission tozwi mpe meyano ya RTNC totuni tobengi mpe ministre ya sport totuni boni kaka à 2 heures ya match $400,000 pour ba congolais balanda match tozwi mpe réponse totuni conclusion nango nini conclusion nango gouvernement congolais a foutaki depuis 2019 mbongo pour la retransmission à match mbongo wana ezali valable jusqu'à fin 2021 donc éliminatoire oyo eza déjà na package oyo gouvernement a foutaki 780,000 €. 780,000 € droit à la retransmission. L'éliminatoire, ils ont la 4 package, ils ont jusqu'à fin 2021. Donc, tout le monde, ça posait un problème. Ça posait un problème. Donc, Binomo Botolanda, mafia, donc, dans tous les niveaux, Congolais, Bimsaraka, boule, Poiri, Bambongo. Congolais, a comment, ko boule, olia boule, mboke, ken liboso, yé Congolais, zo boule, ndeni ya oiba. Donc, donc, pour Katani. Donc, match est commis déjà, bazo mené biso kutu 2-0, match est tikali, 20 minutes ici là. Donc, bango bazo réclamé ka mbongo ya. Donc, so bango l'exception ndambu ya match, pour na $400,000, 320,000 € pour na retransmission match moko. Au lieu qu'il nata na structure moko boye, na agence moko boye, bazo fouta ngo na individu. Mais non, mais Congolais, Bolingi, match c'est bandi, match do ba FC bango 2 heures avant. Et puis tant match zo banda et comme na vers na suka tozo pour la déjà 2 € bango bazo réclamer ba pesa ba mbongo. D'autant bazo gimbongo na reso ba pesa ba mbongo do bango ba bando tana bango match zaika ba fongoli signal. Do so pena ba linga Congolais fallait ba fonga ka signal. Do bino bozo mona or donc l'état congolais c'est fouta 780,000 € depuis 2019, donc banda qui est prise en compte de 2019 à 2021. Donc tout ça en mars 2021. Donc tina souka ya 2021, donc ba match tout internationaux où les cas na télévision il fallait les cas. Donc bango donc l'état foutaki 780,000 € kuna. Il y a contrat il y a 2 ans de 2019 à 2021. Et tali bango te bango bazo senga sous 400,000 dollars, 320,000 € pour un match moko. Vraiment, est-ce que c'est normal penza? Est-ce que c'est normal ba makamba boy? Penza batuana ou ba sala makamba na baza ba Rwandais te ba Burundais te baza ba Congolais. Structure mentale, na développement mboka, structure mentale ce que changé te. Bilo bozo mona donc talana no makamba boy et o eza exemple ka moko exemple belé zabo donc bino boko kansa siko dans 2 ans Félix Antoine Tshisekedi a reçu saka kaka ba makambo o kaka boy ba ka zo voyager pamba ba fouiller ba voyage ne bo moni ba content des oyate donc ka fati ndenga kebo fati betonda na keka na ba Qatar o kala te to mona ba avion mystique zoya wana donc to ba avion moko ya ndengi mususu aller toujours survoler donc espace aérien Congolais, il y a donc des autres survolés, donc, et que fongo la bamasole belé. Parce que tous ceux qui n'a confiance, au moins, ce que tant on fait, il y a qui n'a pouvoir. Il fallait marquer territoire. Bah, bah, que non, mon toi, wana, ils a sous kanambe, te zoba kanambe, n'enga zalé, wana, à ça, le président, oya sika, azali, président de la République, oya mwana mboka, oya ye penza na boule, ke, ya robong sambo, ah, biso zara banana, awati na papoto. Mundela linga mutute aina mutute par procuration mundela avant ina il faut yona yebo bebana ezane titeke mutu mundu be congolais ayebi yota tunika ba wili kunda na lo ba to taza nega calme nga kuna linga gete parce que ça va calme to yo yebi yote na yebi etenga na linga ikate Feli Mosongo banda zo frère wana nga mona ngana linga ke o sokuta na yebo sola o rien ngana linga ikate donc congolais ina mutu par procuration aye biota yokika lisolo kuna yepa ka bagisi commentaire ayinyo mais mundela inaka mutu so bo bebani ata ko fundi mutu moko boy pas mundela non moi avec lui j'ai jamais eu de problème avec lui donc là ça me concerne pas ako beba na yo soki likam mais biso ko beba na mutu boswana c'est là ngadi wana la ta ba cravate bona ba costume changer tout le temps zolia mbongo kuna ya
ya fachi donc comment faire nga kuna lingaka été parce que abeta ba costume mongo boy ayebi oku douter masolo forme soko bandangoka aini yo a commencé le masolo c'est ça les Congolais botala kaka donc exemple quand au PC ya match donc basi ba futa mbongo déjà 780 000 € ezo courir de 2019 à 2021 donc ils en en cours donc ni les en cours bino bozo Singapour na match mo ba pesa bino donc 320 000 € donc 400 000 $ pour un match moro. Et puis match en c'est bandaki, bah ça ça 2 heures avant. Si vous vraiment les autres qui ne peut pas individu. Et puis match c'est bandina ma méchant on a ba mené biso 2 €, bango ba réclamer mbam. En tout cas Congolais tout changer, Congolais vraiment tout yeba makamunini to lingi yango na avant to passer donc vraiment tout décompresser muké na makambo tout au lobby na tout la bino bota l'extrême robo jo moko ina naye français ko sakanate parce que le français et puis c'est que mutu passe pour to enchaîner côté musu et c'est que sabino ka muké to bosa na ka muké congolais na nyo surtout même présence au sala na nyo surtout président au sala mais ceux qui to lingani biso na bisote to monati na tangi kombo ya ndeko na biso monsieur Jacques Saké azoyawa donc bénévolement aye aider biso pour aider biso kaka pour à participer azape na ndako ni azolanda mais alingi so ezale bien aye pour aider biso bana mboka Serge Kassanda ayawa donc aye atiki musa aye ka pour aider biso il faut tozala boye mundele a transmettre facilement mayele na ye mundele a transmettre facilement mayele mundele a goza na mayele azopesa yoku alingozwa mais mutu mwindu pona ko transmettre surtout congolais a transmettre mayele mais congolais penza ko la kiso penza likamoko azola kiso penza po yeba te azola kisayo alingi nete mazola tana pesa bin exemple mo kala wana biso to bani ba masolo kala po biso to bani ba masolo kala donga bi na babulo donga ifuna ibaka montage parce que na masolo to sala ka donc na complet biso ndo to zabo le pas contre temps ezali wili kunda zatena na zatena type caméra na développer na sali pe masolo ti na suka il faut yeba ba wili kunda bazala ba montage mo ba mystique na ndenga ba clip mais ga YouTube pe nga pe so vitesse ele pe na tika na tala jo morobo nga binge fona ba montage na hotela ka bo mutu mo zo monter bo ikana simino mo nga be menga ba plonga na oyeba ngote oh vieux pour y bango ils a compliqué mais ngabi pe ba plan oh logiciel nga na oyeba nga na beta ba logiciel ba paye na beta ba logiciel ba comptabilité donc oh il ba oh vieux za mystique bo nga na oyeba place wa pinga na kenda oyeko la montage na kenda penza donc tina Hollande ba yo kisinga ngodo na tala ngona bino Kongola za moteur ngabi ka yango yo kaka obita na zongi la pecho na bise pecho obi que yo exprime be obi que nga ebi montage obi que yo exprime be o vie ngabi non petit yo marque yo bando yebi c'est la nga on dirait ce que ça qui ezali ba formule mo ngo sa fusée au moins le leki na simino mo ka beti ba biloko moko ngabi mama na ngeloko nga na koyeba ngo tata ndeli mo kona yeba ngo po bo mona ka ke congolais pona ko transmettre mayele na ye ato futie mbongo mais azola kisoka ke abumba plan moko ok mundela ko la kisayo abiyaka salabo to pe mamukie donc to c'est décompressé mukie donc il est 23h pile poil heure de Paris donc vous êtes en direct sur Clébois Original. Nous allons marquer, donc avant de marquer pause, donc nous partons en Angleterre, plus précisément à Londres, dans la ville dans laquelle nous avons Jean Moutala qui est en ligne. Jean Moutala, honorable Jean Moutala, bonsoir. Bonsoir, le grand prêtre et mon frère bien-aimé que j'aime beaucoup, parmi Ebele POP na Lingaka, mais aux alipe moko ya bango oyo o marquinga mingi na vie, pona bolamu na yo, pona amour na yo, pona Congo, soutien na yo na président de la République, nzamba pambola yo, kolate kitoko, toujours beau, toujours chic, idéologie, ya famille. Et je profite aussi donc, ya kopesa bande konyo sotumbo ten équipe technique, ya Lochwami, na bande ko mususu o bazali ensemble na ye et na kozanga te ko pesa susu bande bonanga nyoso tumbote leki nanga na linga pe mingi Thomas Mbona avocat na biso ya diaspora Maria mama Martin Gandu mama Beloti Mavungu mama Mami Zoa mama Marie Jeanne Lofluabu Jobunga et Franck Kausoko na Italie bango nyoso mbote belé
J'espère que c'est ma jalouté. J'espère que c'est ma jalouté. Non, non. D'abord, ça dit Pamphile Yanga, donc, pas Yazali, donc, ce gars d'Ali Koyoganga, en tout cas, donc, Mbote. Wa des Ali Bande Konangai, ya famille, la Katia Kleboa, et Toyebani Yebani. Donc, Toyebi place, donc, Tonyataka. Ceux qui Tonyati Awa, et Zali place, par exemple, sur les Kitoko, information Kitoko, Motema Mabe Zalakate, Nyoso Tuezaka Pona, amour, ya Congo. Grand prêtre César Ngadi, Nakatika Yakosolo, la nette aux os la bouille. Ndengo yebisinga oyebisi pe batu nyonso bazoyo kapona bolingo oyo biso ba Congolais tozangi kati na biso. Ngai ça m'a rappelé une histoire tango tokomi na mboka oyo ko uta na Allemagne parce que na lobaki non je vécu en Allemagne avant de venir ici. Et le kotoyaki tozaki pe na posa ya ke no bon toyoka awa ba sapatu ya ba anglais ba church. Ba sapatu kitoko ya makasi. Alors il y avait un ami oyo yebaki esika nini il fallait qu'il donc okende koluka ba sapatu wana. To pesa ni na rendez-vous. Bon ça va toyoka ni pe biso wana na nzela mais tayoki téléphone eleli. Tango téléphone eleli asololi. Tango asisi ko solola nda yebsinga bi papo yebi nini ngana bi eloko nini abi o même tout songola zobenga nga na yebse ke teto ke ina honorable na kende kola kisaye sika ba sapato wana tosomba keza mais asili ka lobi me yo ke kola kisaye o comment zo kende kola kisaye kwe wana ozo kende kola kisaye kwe wana ndenge nini donc on est la kwe na biso moto donc c'est à dire que non c'est quelqu'un ayebi na yepe comme tel mais le grand ndeko musala ida bonne volonté ya kolakisa ndeko na ye quand même eloko moko boy mbongo ngo pe ngam na kosomba boutique ngo pe za ya yete mais ye fala ki pa ke non a mon honorable pa lati sapatu ya kitoko mais ayebi na yenga te to swana te eloko moko te yango sikoyo tango yo beti histoire wana na lobi mais ba Congolais est-ce que avec cet esprit tokende liboso ndenge nini eloko kaka muninga ya kobimisa mbongo na ye on t'a pas demandé d'ajouter quelque chose mais ozotiaka kete ifala kipola kisekwe wana ye sikoyo ye kutalinga ezala ye et puis soko tuni ye osomba ke on wapi ko baxelo puis abi non ezala te so ibonabo ah Congolais mais c'est ça yango zomona ke grand prêtre César Ngali tango yo za motema malamu ndengo oza wana okomona ke nzamba kusala ya minene kati na yo o comprendre te yo moko zo vivre bien ato zo gagner mingi te mais oko vivre très bien parce que za motema mabe te tout à fait mais ba oyo bazalaka na mitema mabe croyant que non motema mabe e ko sunga bango te zali ba blocage na kati ya vie je remarqué ça dans ma vie et là biloko mususu donc ye la kanga boy na omitu na ngabi mais et ye nango kaka boy mais c'est parce que donc je vois ce que moi je suis envers les autres. Tout à fait. Donc, il y a un natal à Kanamonipe. En tout cas, ce qu'on a dans mon thème, il y a bien à Bolingo. Nzamba Osalami Katinayo. Et c'est ce que Dieu est en train de faire avec Fachi. Fachi a Sundola qui déjà, Makambouana, il y a raté na Katia Genève, Wanande Basala qui est bagé. Atika Kine Yango, habité, bon, candidat Nabiso Moko Yeyo Martin Fayoul. Et là, qui a mon thème à Malam. Mais c'est quand Dieu a vu que non, Mouto Yonganasi, la Pona qui est. Mais là, Azola, c'est toujours où ils allaient monter Manaï Malam. Mais moi, je vais l'amener là où j'avais prévu qu'il y a ça. Net aux hommes, on a su qu'on fait ça. Et puis, Makambo Yazo Salawana, grand prêtre César Ngadi. C'est aussi avec la main de Dieu. Ma voyage à Wasali, c'est qui. C'est qui Chilombo. Azo voyager. Président Mobimba Sali, 54 voyages. Bazo Tangela, voyage. Bazo Tchela, montant. Et on se comprend que mes bateaux, c'est quoi ça au juste? Monter Mamabe. Ngana monaki, oyo babengi, mausolée, ya Papa Etienne. Mais tout monaki ango, awa, ba campagne, ya 10 millions de dollars. Omoni, abimisi 10 millions de dollars. Pourquoi on s'en a mausolée à Tatanaï? Natala qui, ngabi, 10 millions de dollars et koufia. Congolais, on s'en a 10 millions de dollars, hein? Bilo kwa lukuta, ba campagne moko ya intoxication. Donc, ils appellent Mabé. Nakozonga boy donc grand prêtre César Ngadi. Ndeko nabiso Jules Alingeta do sala musala moko kitoko. Un travail vraiment apprécié par beaucoup. Alors, nana kosenga ke non sécurité na yepé
ezala pe makasi parce que ba ennemi basé belé ndenga za ko exposer batwana balingi yango te. Tous ces voleurs là. Nande kona biso kabulu mwana kabulu biso tolingaka mingi banda kala do na yebita tawana. Il a fait non à Kata Congo. Mais où il y a pour eux 400 000 $. Déjà, parce que fouta qui sont 700 qui combien des milliers de dollars. Où il y a les sous-autres tentés pour 400 000 $. Il y a Mouyib. Mais tant que bazo kanga batouane, les obangi sabinoté. Qu'un jour tu vas finir aussi donc à être devant le juge, le col batouane. Donc pour moi que Congolais donc à Messana naye, donc Mouyibi et Kota na makila na ba niveau nyon surtout. Dans tous les niveaux, donc, Mouyibi, donc, nous, on nous a appelé des cow-boys fatigués en Allemagne pour nous quoi, tout ça, on n'allait pas voler. Tout ça, mais, il y avait des gens, Oyo, à Zalaki, à Lamouki, na Tongo, à Salisak, na aluminium, à Bongisa, Ngobia, à Keko Yiba. Mais, tout ce monde là-bas se retrouve à Congo, bah, renvoyer à Kibango. Parce que batouana basakanakate oyibi lelo bakangyo bachomi sa batiki yo kantike no zobi mayanki oyibi lobi ozobenga siko bato mususu ote bakobo fatigué parce que bago bazoyibate. Mais ils se sont tous retrouvés au Congo hein. Ba mususu bakenda kuna do bakraka badaya bakufa. Alors na vie il faut vraiment donc ozala mutumoko oza sembo koyeba kosala makambo na ndenge ya bien et futaka ba voyage ya fachi ezo futa lelo tozo mona. Ndenga ke wana ke na Qatar. Nengo lobi Qatar est un pays à pamba te. Qatar wana donc va organiser une coupe du monde d'ici là. Et ça comme un pays wana faut mona ba stade ba tongi faut mona. Donc les amboka moko de na bozuye belé. Donc dengue président ke wana avec l'Égypte tout d'abord tout ça li ba contrat ya ba millions. Est-ce que l'Égypte a pesé na mbo ndenge ni? Siko tango azo kende Qatar wana. Donc, tu as déjà un projet moko bancable pour la Kassa Ikuna centrale, nani tout ça. Et là, 411 millions de $. Banzele Zosa la Makuna, et dini, et là, tout électrifié. Donc, et là, projet Mounen. Président Lobby Angou Ezali, projet moko, il y a 7 milliards. Ou est-ce qu'on a réparti dans la province. Ceux qui basili sikuna parti mususu ekei babandi na Équateur, bakei kuna na Congo central, bakei kuna na Bandundu. Donc Congo ana donc toko vivre makambo moko do ya kitoko grand prêtre Césangati. Et ba oyo balingi ba élection. Comme toujours nazali koloba, biso toko sala ba élection, mais bango ba ozwa malédiction. Pourquoi? Parce que ba ozwa te. Donc là, ils a déjà biloko oyo, ezali clair. Nazali ko chiter. Nazali kochite boye limbisanga parce que mikolo yo tozo moi temps. Eh bon mais attends plus yo mutali boso. Ozolo ba masola kitoko eza pomte. Ba sultan ya basango et komisa bango bakoma lokola ba saint. Ce ne sont pas de saints. Tant ka batwana bazomona kaka Boboto, Bondeko et Lobeliwana ba commission mo santu donc mais non tozomona yango siko ke non e ba loko sabiso. Parce que ce que tu bien même les militaires, les policiers, et l'autre ça la kabango, autorité c'est l'air tenu là. Ceux qui ont l'ongoli peut tenir pour ayako kangayo des fois minimiser, mais à moins qu'il y ait qui sont cartes. Tant qu'on c'est le carte, on y a qui était moto, c'est un policier, le EPC est sous autorité. Donc si ils sont comme ça avec les robes, que non tout le monde a bango, que non bango, donc tout ce qu'ils disent, et ça n'a pas mal. Mais non. Comportement autour monde bango nango ezali comportement moko partisan donc eza ya bien te eza pena donc malamu te ndenge basali bango ba côté mususu ça soit lobi que awa pas question ngana moni que non faut vraiment makambo changer na Congo ko boto la batuana moi lolendo bazalaka nango na ko yebisa bango kete bino bokende côté ya bapate aller dans les églises prêcher les gens comment aller au ciel comment ko sala malamu babilo mo ya ndengwana. Mais ceux qui totikeli bango kakata au monde bazoya pour mingi ba komi ba côté à politique ba komi na bango donc côté à politique et ba tiki vraiment makambo ezali essentiel o que non mutu fo ayeba que non mukili oyo ezali na mutu adana ibandeli pe suka na ye il faut se préparer pour aller au ciel bango ba osala bango isusu te et comme kaka donc les lobby politique na politique donc faut bazonga na mission na bango sacerdotale
oyo nzambe aponaki pona bango donc ozala bien. Mais na regretter lisusu mwa muke na ndeko na ngai Daniel Safu lelo ba retirer parole na Jean-Marc Kabunda. En tout cas, c'était vraiment une honte totale pour ndeko wana. Il y a quand dit que non, ceux qui aillent devant une tribune, il y a Assemblée nationale, il va venir donc dire n'importe quoi. Mais bah retirer parole, non, que les dons à Mawangabi mette. Vous avez hors sujet, c'est tout à fait normal. Daniel Safiozo Zongonini, il y a Mabunda, non. Oyo ezali penza donc ya bato malonga. Donc si tu n'as pas à dire, au tikali na kwe na yo vandi. Mais tango yo ko bima ke non, te oya ko loba biloko moko donc, o ezanga mutu ezanga makolo po ba mona yo Daniel Safu. Alors qui va subir cette nini, punition là donc ndenge ba ridiculiser au suko donc. Ake wana donc je ne crois pas que non, aola la bien lelo. Wana ezalaki kaka po na encourager Daniel Safu a même un sujet mon donc qui a bien au lieu que non ayaka kosala ba théâtre na comme d'habitude na souki wa grand poète César Ngali. En tout cas musala kitoko, on est l'ensemble, ça c'est une famille et tokosala nyonso tout oyo kosenga pour tous à toujours et en tout cas merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est moi qui te remercie beaucoup honorable Jean Moutala depuis Londres. Et donc c'est toujours vraiment un plaisir ceux qui t'ont analyse na yo observation na yo makamnyo sweza kitoko. Donc vraiment c'est la famille donc bozo exemple honorable moto motanga bengi bozo penza makambazo pesa ezana nzela batebele bazali ko apprendre na intervention na ndenge na loba ikaka. Donc tout c'est de compresser mukie parce que tant honorable azoloba honorable Jean Moutala azoloba basango parce que na biseki bino ke eloko muso ezana mboka na biso te mutu to ngo koma politicien ngo basango ba lingi batika soutal balati soutal mais bazokota masolo ya politique po bazora bambongo nana abosoni ke bazoki ba portable soki ba pesa ba on a élection kenda to monate basango ba koti na coopération ya politique ba yebi ke kuna muku ezali donc balati na bango ka banzambala basango mais bazosala na bango politique donc ba pona obe balongoli banzambala basali parti na bango soki ya 5 comme parti politique wana to yebi ke 5 comme parti politique. Donc tout c'est de compresser mukie après to kozongi la bino. Restez connectés sur Playboy Original 23h14 5 minutes avec César Radio. On revient tout de suite. Pour na souci minerval tata nanga futi la ngai donc na sepelaka nanga na français te parce que français pesanga complication yango na sala malamu na yeba calcul que français poso ko sala kiti oko calculer soko ko timu na libulu oko calculer soko ko sala commerce oko calculer mais soko yebi français obando sala kaka biloba loba eloko ko sala ezate parce que français soko tali bien ezana ba faute ebele kina na yilea ngo yango po ekomburiye mutu na ngate français na l'alphabet tangi bien lettre C siko tango ba komi camion au lieu tanga saminio yozo tanga camion bo siko lettre wana nazo comprendre te soko eza C soko eza K siko gâteau soko ba komi gâteau au lieu to tanga jato biso zo tanga gâteau biso tozotanga gâteau mais na l'alphabet lettre wana bozotanga ngo G mais eloko pesanga pasi na boya makambo français bakomi ne oyo ya zolo bakati Z batina suka ri bakamati Z batina suka alors sikoyo balobi nanga mafura passe au tableau tangu na passe au tableau ndatangi neige mettre lobi au faute riz mettre lobi faute ngabi mettre faute ya ndenge nini bongo Z constaté lingala est plus riche que français parce que ce que talibie biso na lingala 3 noms oyo to kabula ba verbe ndeke apumbwe muyibi ayibi avion emati mais yoka na français ba yebi ko kabula ba verbe to eza munoga ba riche l'oiseau vole le voleur vole l'avion vole kasi ba kabula ba verbe ndenge biso to kabula. En tout cas, c'est qui ça magasi donc vraiment na c'est qui magasi et on a ligné to partager na bino donc il faut reconnaître penza français ali langue moko vraiment compliqué ko le kabalang mususu na bakota ba verbe ba conjugaison na grand style honorable Jean Moutala
le balanga les contrats étaient entre français na anglais, donc vraiment rien à voir à côté à ma verbe anglais car le bas na prononciation, mais français ezali compliqué. Ozomone loko mususu donete ozomona blamenil ogota mosoko yesi ogota ngo blamsnil domesnil mais comme dans domenil, donc ça vraiment compliqué. Donc tozota la susu na sabino peuple congolais toza la calme. Peuple congolais, il faut tout y ba président de la République a hérité mboka na condition nini azui nini na mboka oya ekokuta. Tout est allé par terre, makambo na domaine, tout na structure mentale à batu. Donc il faut changer. Et ça na désenté. Toti que la temps, na temps beaucoup mona toza na bino awa. Corona pe zobo masu batu muindu te. Donc corona tozo akaba statistique mais batu muindu batimbela déjà ba comment on met là ba masolo moko yuta ka bakin donc to daete. Donc papa ngwana ngana regeta moka puka dae fala zala. Tina suka ata na ba masolo. Donc to zuiti musika. Botalaka ndengi donc na Genève ndengi donc honorable Jean Moutala lobby donc président alingaki déjà ça tikaki a lobby bon ça va mais nzambe moka talebi non mutunga na pona keza yo makambo président de la République atabozo mona déjà que donc azali vraiment na volonté ya kobongisa mboka bato basali na 18 ans mutoloka Félix Antoine Tshisekedi so asali 18 ans na pouvoir mais Congo na biso tokokoma Afrique du Sud bakosa mais nzamba tali alobi non mutu oyo ebongi na Congo mutu abongi na Congo ezaye donc ndenga na pardon président Félix Antoine Tshisekedi azali na mission divine donc nzambe soka pesio mission ako longola ba contretemps tout mama solo tu on bo mona ke ba masolo nyo surtout bazoela ba contretemps pour na fachezo simbate parce que nzambe atie wana po kene tina suka peuple congolais se retrouver donc na côté téléphone tu taki na Londres na moni au numéro ezali à France tozonga na France tozo ande kona biso azo benga biso allô. Allô, bonsoir papa César Diwa Dembela bonsoir. Dembela, Dembela, donc il faut l'enregistrer numéro pour l'année. Dembela, comment ça va? Ouais, ça va très bien, ouais, bien. Ouais. Aujourd'hui, émission en cours ou bien au bandage bandeli? Oui, la vie en gros, vraiment, na katikati, mais na comprendre déjà, bah, si j'ai ming, ça, déjà. Donc, yo, ça, déjà, mouta maël, on comprend. Yo, na chico, ça, maël, hein, na moi, on comprend facilement. Pour y aller, le maël, comment on diminue, on a mis qui l'andima. Habitant Azaïna, confie le milieu, Bazaï Maïel, Magas, Meye, n'a habité, Abi Maïel, Pendé Dimna, n'arrive pas à Maïel et Nezo Dimné. Ah, Ndima, Naï. Il y a mamie, donc ça a un plaisir, quoi. Mais il y a le lac à Timbe, on a retiré la bino, on a mis ce goya. Agata doso ya katimbe za danger semeno mobimba na mbe ya donc musuki mwindu mbe ya donc Lumumba kosa suka opesa bino bopesa ba mbote batutu bazana bazoka yo apesi bino tu bambote vraiment direction na mobimba. Merci beaucoup na tu bambote vraiment ba César Ngadinga vraiment nazo kota vraiment nazo rejoindre papa na biso ya Londres pour na Jean Moutala par rapport à sujet autour il ko auto boka tout à l'heure wana parce que au moni à na niveau ya Brazzaville ne ça soit auto ko telemina basango mi bali mi set bana boloko ba okangama na Brazza wana donc na otino ba kombo na bango donc baza okangama catholique a telemela ngota lobeli ngota quoi bo biso to tanga pena ba kisantu to tanga na ba l'info to tanga na ba Saint-Jean Bosco, tout le monde a mon pandi koto ITC, na kisantu, basango tokena internet parce que na di na 3e primaire. Après batezo na 3e primaire, moi na muke. De basango mo ba kolisi biso, so mona ba comportement na bango oyo lelo. Ça ezo sala nga pasi vraiment na zo ni matiki, est na ko lobela bango mabe, pe na ko finga bango, donc na zo ko kakutu te. Na ko kakutu te. Tout à l'heure, ngamba Brazzaville, tout le monde papa la chose ça sukuna boto boyi te ndenge ezali ko na niveau à Brazzaville, tu comprenais l'histoire en ndenge les cas par rapport ya baliwa oyo te ko
vous êtes absolument autant que les papas n'absorbe pas fin collé là. Déjà, véritable quoi. Ça fait mal au cœur. Je comprends. Mais si on a mis Oyo, bon, bah, on a dit que c'est que les gens moutou, à dictateur, t'es soit dictateur. Mais ton on a payé, on a payé, la guissa s'en a payé, on a n'ayé mon côté, et on a n'ayé dans ma façon, on va que les parents m'ont laissé à la lembe, parce qu'à cause de l'autre côté, au tout le monde, à l'Ukango, accepter, parce que on a dit que les alliés, ils ont même un n'ayement bouta, à comment, n'a évité quoi. Mais bon, on n'y a pas même là, pas même on a été quand même. Parce que, voilà, on va bon, bazali na bango, bateau, basango, bateau à tremper, mais bako, là, et le côté bako, le niveau, il y a, batele mais la kama kambo, batele mais, tout le monde est failli, quand tu l'as dit, moi, Mickey, voilà, ma commentaire, comment. Par la boue, il y a une machine, non, machine à voter, ma machine à voter, ils à la tête. À boue, il y a un net, on va avoir une élection. Or, il y a des plans, mais il y a pas de même machine, ils à la tête, ceux qui boue, ils ont une élection, là. Par la boue, qui. À l'ingénieur, même pas, il y a une machine, là. Il reste ma base de télémélakion. Et maintenant, pour se retirer ma solo, non, mon côté moka. Okamana mutoa te déjà qui da poison. Donc tout le monde aussi quand toujours comprendre qu'ils a qui ba plan na bango depuis longtemps, ba lia ba mongo ba sango na ba failu, ce que ba olinga so ba récupérer ma solo. Bazo ça ba mongo na ba nyongo na bango mais vraiment ba beti mupanzi donc ba beti mupanzi et reverser ma kasi. Parce que ni ba kangami na likambo la élection présidentielle ou toujours dans tout kende en 2023 ba ba ngote mais bako bazolo ba te que est-ce que toute élection présidentielle on a ndeni donc bazana ba argumenté donc élection présidentielle donc on ndeni to quelqu'un bon sans identification sans recensement on va ligner en hauteur ba linka to kende kaka bongo parce que tu as nyongo vous to rembourser en haut la métier national il faut to rembourser nyongo na bango tout rembourser masolo na bango ceux qui Ibrahim ceux qui association Ibrahim moi Ibrahim moi faut tout rembourser masolo na bango mais vraiment n'engizana élection ils en ont mais tout qui na recensement après tout yebela masolo musu n'engizana kati mais pour le moment dans failu na basango botengami meto moni ba Moïse Katumbi bango tout balobi ke voilà, comme menacé, on a bataillé des pèses. Kaboun, solo na batunayo. Donc, et comme il y a un métier, il y a un embrouillement. Maintenant, on a un embrouillement là. Toto, token de bien, tous la gouvernement, bima masolo, ils ont kati, toye, parce que, ndeni, totam, ça masolo, il y a élection, il y a 2023 même. Pour le moment, tous la gouvernement, bima, après, tout la makamona, parce que, embrouillement, comme au quota. Donc, toujours comprendre, bah, on se peut pas ces engagements. Donc, il y a un quoi, on va prendre un soir à l'élo. En tout cas, merci beaucoup, Dembela, analyse, vraiment, il kitoko, donc, raisonnement, vraiment profond, vraiment, kitoko, vous allez parmi bateaux, pesara penza, apport makasi nakati ya émission, nabiso. Donc, merci une fois de plus, Dembela. Tokolak Sabino Sikoyo, troisième vague, ya Bakuluna, Bomoni Bakuluna, Naler, ya Kanambe. Parce que PPD Moutou Sala Bakuluna. PPRD, Boyebi Bato Basala Bakuluna, Bangomo Basala Bakuluna, Bazayina solution te, do Bakangi Kuluna, Bakei, ale, Abomi Moutou, Akati Moutou Machet, ale, Bamemi a fouti amande, yo Bomi Mouton de fout amande. Donc, Moutou Koufi au fouti amande, Moutou Koufi au fouti amande, Babimisio. Donc, Monique avec le président Fati, Monaki Ata, Papa Nabiso, donc, Ambinza wana, Babando Kanganga wana, Papa Nabiso, Niti Aguru wana, donc, moi, Nansemi, moi, Nansemi, de Bando Kangaye, mais Félix Antoine Sekada, y a tani, non, boyete. Les alliés masolo, boyebo, mais maintenant, le côté, moko, après, bozong, c'est, na, condition, na, moko, Nansemi, ma paix, ma calme. Donc, bazong, c'est, là, on est pas payé, bah, tiens, na, condition, bien. Obi, que ce qui me pia, quand moi, l'équipe, ma cambe, l'équipe, na, mouto, comme, méchant, na, ma cambe, belé, temps, bah, tu as l'aise, au moni, sigo, après, mané calme, bozomo, na, neti, bah, kuluna, oyo, zalaki,
FCC mutoya na bango PPRD mutoya na bango donc babando zo solution te donc Fatima na poto donc moi na ki na talabi non il faut que tia bango na ba conditions bien parce que baza récupérable na société bo moni ndenge ba comment ko produit ba biloko kuna troisième vague et longue sou ki ça tant a vieux mati il faut talande ba to abeteki maboko tozo tia la bino botala ba ki na service donc national botala ba kuluna ba ko servir na quelque chose na bandinga na bango ndenge bazalaki bolanda na bilili. La troisième vague de Kuluna qui sèmait la terreur à Kinshasa, constituée de 3 savantes, a été transférée ce dimanche au centre pilote et musée Laurent Désiré Kabila du Kanyama Kassese dans les Hauts-de-Mamie où ils vont désormais se familiariser à l'agriculture. Ces jeunes délinquants ont été conduits à l'aéroport international de Njili sous escorte des forces de l'ordre, coiffés par le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabik, déterminé d'en finir avec les phénomènes Kuluna à Kinshasa dans le but d'accroître la production agricole le pays avec cette nouvelle main-d'œuvre. L'objectif qu'on s'était assigné conformément aux instructions de la très haute hiérarchie, donc du commandant suprême, c'était de débarrasser la ville de Kinshasa de plus ou moins 2500 jeunes gens qu'on appelle Kuluna pour un encadrement à Kanyama Kassese. Nous avons pensé qu'il fallait les amener loin de leur milieu naturel, loin de toute influence, loin de toute tentation, comme ça on les encadre là-bas. Mais la deuxième raison, c'est que là, nous les encadrons, nous leur donnons même du travail. Vous savez, le manque de travail pousse toujours les gens à faire des bêtises. Là, ils n'ont plus le temps de faire des bêtises. Du matin au soir, ils sont encadrés. Jour et nuit, ils sont surveillés, ils sont encadrés. Et donc, ils n'ont plus la possibilité de s'adonner encore à ces activités. Mais pendant ces temps, nous inculquons les bonnes valeurs. Vous savez, les valeurs de droits humains, les valeurs de droits et devoirs d'un citoyen, le respect des biens publics, donc la citoyenneté positive. Nous sommes en train de l'inculquer parmi ces gens en dehors des activités manuelles qu'ils sont en train de faire. Voilà la raison pourquoi nous les amenons dans un centre qui est approprié, qui est loin de la ville de Kinshasa. Ce transfèrement de Kuluna à Kanyama Kassese est très salué par les Kinoises et Kinois. Donc binomo boto landa avion tango décoller moni ba kinois ndenge ba sepeli bozo mona ndenge général wana lobby bo moni ke manque à faire donc ceux qui donc boulot ezate chic ezate beaucoup tani 5 6 bobimsa boulni bobimsa boul bono aller après noa masanga so noa te masanga après so ko na mutu e matina mutu tango matana mutu allez beaucoup mosala ba bêtise mais kuna place bazo kende bazana tant kutute ya roboule makamususu boye allez bolie bien boke musala bozana makam donc batu bakomi donc utile pour la société parce que bozana kin do bazabo donc bake ba meli ba masanga na bango ba indie ba bimisa na makin wana soki komo na nini wana soki nanga zododo ba meli zododo musu bake ba noale après ba kutani 5 ou 6 ces années ba wana bulni ba wana bul ba sala faux mais siko zo mona troisième vague moni ba masa na ba moni obilong na ba ondengeza dans une semaine ba mona bilong ba hotel ba masa na ba ondeng ba bunde bima ba ten changea parce que ba olia 3 fois donc ba zo lia biloko bio. Donc, il y a aussi besoin de makambo surtout donc pays ezalaki na ba niveau nyo surtout mabe na mabe présence au bunda bino boka c'est ça facile facilité présence au bunda ande kona biso master ya noko donc azande kona biso bunda to che maboko et ça yeso ndenge ni imagine ba tumusu tisiko basala au vérité des yeux. Vérité des yeux nango ya wapi au présent commis donc déjà présent comme donc présent Union africaine au lelo émir Tchèque Tamini ya Qatar abengisi ya gato solo là donc bino mona oli seki pourquoi motema mabe congolais penza donga parti penza ya président Félix Antoine Tshisekedi d'ajout pouvoir na comprendre que congolais za motema mabe parce que biso moto mandole la ke kanamba longwa siko tozu mwana mboka. Comment ndenge tokoza esprit mabe donc congolais penza timambi ya kosakana te donc soro diongo mais ndenge tolobeka ka président de la République aza na mission divine oyo nzambe atindi pour na Congo donc nzambe pesoka pesio mission a opesa yo ba faciliter nyo surtout pour accomplir mission na yo donc ndenge tozolobaka bozomona
président akutaki mboka donc makambo nyonso to ezalaka bien te tolakisaki bino babus oyo ya FARDC zwi ya armée tokolakisa bino ndenge evandi na dépôt babus ozomona mpenza oyo eza mpenza ya armée donc bino moko botala na bilili. Encore. Ok, vraiment. Donc binomo boitolanda congolais na ba soldat na ba civil na ba tutu ba komi na esengo penza ya kozala congolais ya mboka na biso ya no bozomo na président de la république soka bimili banda ezatike bazotinda ndenge pepe de bando tinda epese ba mbongo na suka ka trouble pona okabola likondango ekokaki te mais oyo ya siko bomo penza ke peuple population ezako ya yango moko ezo ya penza dona ndenga kalata mobutu azoki pouvoir bozo sentir penza bolingo mona ka mobutu bomuna eka ke sengo moko bobozoka donc président de la république azo bima na balozo ma penza ke congolais azo sentir ko eza mwana mboka si s'agit penza ko bwaka ngwaka pa ndeni boza bien ndeni ya bien masolongo eza ndeni donc bwaka ngwaka neti biso to bwaka bozo se changer boka namba osola mnokoni. En tout cas, bino na comprendre penza te congolais do bino ba mo beaucoup mo bouleke donc kanambe bo comparer na Félix Antoine Tshisekedi il faut za ndoki il faut za penza ndoki penza donc congolais to tik esprit wana oyaza wana za ndeko na biso mwana papa Etienne Tshisekedi akoza na bula mabe jamais po na mboka na ye parce que azaka na mboka moko kanambe oza la ba faux boule parce que za na Rwanda za na Burundi Félix Antoine Tshisekedi akokende wapi soki ateki mboka ne asali mabe na mboka et puis à part qui président tout le monde qui président Félix Antoine Tshisekedi aza mutu moko malamu déjà na mutu mukili déjà mutu mukili botaka président de la république azanga ba matanga te président de la république ba matanga so ake parce que ça ndenge na ya changer te do botaka président liwa kaka bo akei akenda kutuna ba matanga ba opposant eza ndenge na ye donc eza ndenge na ye aza mutu malamu déjà aza mutu mususu donc atala bino bosaka na ki président mutu musu akokoma président suti bino aza kutu kuna te boleli mais ye aza wana bozomona ye azotala parce que donc toza na chance parce que aza motema malamu aza pe na miso ya bato ya poto parce que eloko mosusu kuna na Kisasa bato ya Kisasa oya na ye azomona ezaka nango kaka boza ye so bota atanga kele na zandu bato ya zandu wana bazolinga eza salite tango ye bonga ye abime bato bakovivre na place bakoteka biloko na place ya bondenge mais bango kuna balingi batika bango na salite. Donc vraiment to aider ndeko na biso aza ndeko na biso si s'agit likambu toko solo la biso na biso mais ndeko na biso ne mutaza na esika wana soki yo ozomona ko leki na mayele kende ko pesa mayele na yo donc boulele parce que aza ouvert ndeko na biso ayoka yo arosoano parce que aza na boule abongisa mboka donc ba ministre ba roya bo kende lobaki ba kosa ba ministre ba guerrier ba kobunda guerre na mia guerre na donc na femba ya ba kinoa nyoso tout ya ba na Congo nyoso tout il faut Congola comme apenza ko lia ndenge parce que toza na moyen i Congo eza na moyen ko lier sa peuple et ko vivre ndenge ba mboka mususu ba vivaka donc soki peuple congolais bandoko vivre bien te parce que bato bazalaki avant bazalaki na boule na ya peuple te boule na bango zalaki ya ko chambongo na ba poche na bango donc vraiment toujours marqué pause parce que sabino que mercredi oyo donc vendredi monsieur zalaki te mais mercredi oyo donc rendez-vous na biso ya bino bolobi nini ezali émission na bino oyo bosepelaka nango donc toujours ko senga na bino bobenga bopesa ba point de vue na bino bobenga pe po bo partage ka biso na débat na biso contradictoire na ngai na Adilondole toko landa kamwa bande annonce et puis toko kende na
Mama Kalanga Bikamwa TV otozo senga bino bo s'abonner kuna parce que kuna penza makamba Bikamwa ile kaka kuna donc bo s'abonner massivement na Bikamwa TV ya Mama Nabiso Kalanga ensuite bokomona donc Congo Big Rouge ya Galate 416 et Kolanda après donc 23h36 minutes passé de 18 secondes vous êtes en direct depuis Paris dans l'émission 5 minutes avec César Ngadi sur Clébois Original. On revient tout de suite. Bana bikamwa na mingi ya kolobate nazali kosenga peuple dédié nyonso Zamba lobi combat un bon combat pour avoir la victoire boya na site na biso ya Kalanga Grâce Bikamwa na kati na YouTube boyo kabana na Nzambe tozo luka délivrance butu na moi tozo luka délivrance butu na moi boya bo sosola quelle la vraie délivrance. Bana Nzambe mingi na lobezalité. Boya kanenge bana la bato na katia mokili bazo kato la bakama somo bazo dénoncer. Bien mais c'est bien de chercher un homme pour ta délivrance. Moi je cherchais ma délivrance pendant 3 ans. Je n'ai pas trouvé ma délivrance. Je devais se repentir. Bien aimé, aller auprès de l'Éternel na fungola mote. Malandeko. Le monde est sous la prise du diable. Boya boyoka oyeko le kanakatina bikamwa. Un vrai combattant, c'est celle-là qui doit combattre un bon combat pour avoir la victoire. Nazamingina Lobate, Clébois Original. Que le Seigneur vous bénisse avec les grands prêtres César Ngadi. Merci, bye bye, à tout de suite. Mon Premier ministre, Tina ministre Azuka oyo atelemela mokano na ngai wana Big Rouge bana na Nzambe balingami ba victime ba église bâtiment na yebi koleli mingi banyokoli mino mingi basasi bino mingi botika na bandaku ba mususu pe balobi to kosalela moi et ma famille oyo Joshua lobaki ba mususu pe babito kokende mais bomonaki confinement bomonaki Covid-19 bomonaki Covid-19 bomonaki confinement bomonaki de confinement était mutu moko te mbinga na boyi mota sambela Nzambe mais banzambe oyo ndenge naza kolimbola bino awa c'est très dangereux toleki ba o bakufine lokote toleki ba o bakufine lokote toleki ba o bakeine lokote sosola congolais yango na telemi par la grâce ya Nzambe na koki kotika te ba dekolanga ba congolais banyokola ba na maboka bangunza pona nini mboka ya biso ekufi atamfu ya ba mandona ya ba mbikudu ya ba zebula par la grâce ya Nzambe na telemi pona koyebisa bino ba victime bebise bâtiment oyo nyonso azali na likambo bozala ba malade ba futula menga ya ba kintudi bozala ba malade oyo babenga chibau chipinji bozala ba problème ebele ya mabota bozala ba problème ebele ya ba mitanda bozala ba problème ebele ba maladie spirituelle na kati ya communauté na biso Congo baza kusukula ye po milimo ya mabelungwa ngai mobali na ye kusukula ngai to bele ye yango na ye kwa no sebino retour avec force avec votre émission Évangile à marche et commanda koleka na kati ya Clébois Original César Ngadi et commanda koleka na kati ya Congo Big Rouge TV partenariat Clébois et Congo Big Rouge TV to ko enseignement ya poste Big Rouge Congo Big Rouge TV Galate 416 donc vraiment to sengi na bino bo s'abonner massivement kuna et puis boyebi ba émission na ye donc ye azali wana po na kocha poa na président de la République na biso aza vraiment patriote monene na kanisi bo landaka émission na ye et puis devise na ye
à cause de la vérité, on devient l'ennemi. Donc, vraiment, Galate 4.16, et si vous allez couper ça, Galate 4.16, publicité, et les caca, Galate 4.16. Galate 4.16, publicité, et les caca, donc, mais il faut les caper, On a bureau, donc, tu commis vraiment, donc, presque à la fin, il y a émission à Bisso, tu commis vraiment presque à la fin, on a récapitulé. Congolais, tolingambo kanabiso. Nyoso oyo président de la République azali kosala. Soki tozali na amour. Ya mboka na biso te, ou bien tolingani biso na biso te, eloko moko eko marché te. Structure mentale. Donc, biso toyoka na chik pour développement mboka, ezala structure mentale pe kontra. Parce que biso bako ozo biloko nyoso eza na paria. O bomo na tour Eiffel là, ba memeli biso ango na Kisasa kuna na Congo. Ba mindele ba lungwe awa balbi bon bakena bango kova na Kisasa bazui ba Congolo baza kuna ba meyi bangwa okomona structure mentale soki eza bien te biloko biso tokuta kawa na France et baby nyoso omona biso batikelaki biso Paris tokomi kolanda su mindele na Kisasa babongisa on kitoko tokomi kokono bo akutu ngunda kuna. Parce qu'il faut une structure mentale, il faut les aller il faut battre tout le monde va bus présent dans la République à son bus. Il faut battre la boye bus ba mataka boye zarbo parce que structure mentale il fait ça là. Donc tout y est bateau qui l'attend parce que président de la République a zumbo kana ba situation moko ya bien té. Dans 2 ans makamto ko aussi la tête lobité que tozo okima ke oh bon siko nana robongsa mboka président de la République ta robongsa mboka. Mais na apport ya bisonyo surtout na aide ya bisonyo surtout et puis mboka et beba na ba année les années tozana malade ou bien nini ou komi komela kisi et ko sila kambala moko te ezate ko mela instantané bo esili il faut zo temps bon moni quand même ceux qui tolingo koloba bino tout na kansi tout le monde est d'accord que président de la République a na volonté ya robongsa mboka. Ce qui vraiment ta bateau bazali kondi Matteo balinga Félix Antoine Tshisekedi te mais ce qui bo vande bino moko penzana sincérité na bino bosaleli yango bokomo na penza que présence ali na volonté ya robongsa mboka. Donc mboka epese comment ba compte parce que 2 ans il fallait à longula système à kanambe o na 2 ans et puis mutu moko tandeme ke dans 2 ans système ekokwe. Système ekwe donc système ekwe na 2 ans sikoyo azali ko sala masolo. On recule pour mieux sauter sur quoi zongli payama solo azui donc parlement bomoni parlement de comme sengoza biso donc sénat ya biso gouvernement ko bima ya biso donc batu tout siko bazana idolo moko ezalaki te ke oh donc edikameza bo ale et ke kuna na ministère à budget baboye et ke boy donc si masolo ne goza souté présent azui le taureau par les cornes alingi penza ke soke simbite zaye soke simbi pesaye donc to pesaye tant tous à la confiance parce qu'azali moi na mboka lokola biso donc il y a des étrangers azali moi na mboka lokola biso azo baraneti biso azana compréhension neti biso donc il y a pas de raison que simbate donc tous à na patience to bi que bon siko to bi te que batu bazo souffrir to boite batu bazo souffrir pour qu'on a ko décanter makambo ndenge zalaki bloqué il faut batu la période mo ba souffrir mais eko zala éternel maté zalika eloko mo faut to kanga motema parce que kalaté masoli ko zala nango inta donc tozwa ndeko na biso asuka ezali Franck Kauso ko bikende bizonga donc président et la communauté congolaise et à Italie. Franck Kauso ko bonsoir. Bonsoir ndeko na ngai sezo napesi ya lolo napesi batu nyonso bambote na bango napesi Jean Moutala mbote napesi Thomas mbote napesi historien nazokozelaka kolobaki semaine oyo a passé donc nazo contact na sur lobi to benga et passé le lot un peu tard lobi to na ba en tout cas to za penza kamwa noki to ya avant to benga et to calé lobi ou bien mercredi to za en direct. OK na mama na biso oyo ya mama Mati Ngandi ba mama nyonso napesi bango mbote donc staff na biso nyonso tout quoi bon eloko nalingi na bakisa kaka na moi tokomi na suka likambo ya basango en tout cas eloko wana ndenge kaka bandeko na nga tu bauti koloba
il faut président à sa esprit penza ya zembe. Vous allez comprendre? Allô? Oui, oui, tu sais quoi? Il faut penza président à sa esprit penza oh penza que au moins pasteur Denis Les alobi président Olanda batu misusu wana te, il faut otala IDPS na yo. Il faut penza azala mutu moko ngana zana nga mutu ya IDPS te, mais président il faut atala IDPS na yi. Il faut asala eloko oyo abetaki na nini ya 7 minutes. Omoni démarche wana o asalaki. Donc akota siko esprit wana po atambusa mboka. Soki azo yela ngoka alléluia amen eza mawatu. Parce que basango ndenge bazali wana baza batu baza ko travailler lisusu neti basango te pona bango bamoni ke na likabu ya nzambe mbongo ezali lisusu te bakomi komona ke mbongo ezali na makambo oyo ya politique ozoyoka donc ndenge ezali wana bayebi ke place wana ya bamini bazokozwaka mbongo bamikonzi bango mpe il faut balia na kati wana yango ozokomona bambrouillement oyo bazokosala wana. Eloko mususu na lingi na loba likambu ya communication vraiment en tout cas eya mobulu sezo soki yote en tout cas eza mawatu tala na uti kolanda Jean-Marie oyo ya TV50 auti koloba ba train wana ezali na Afrique du Sud au contraire balakisi yango na Lubumbashi banini tout donc communication ya président il faut prendre soki bazuli kabu yo zwaka ombala bongo otinda kango ozo comprendre biso omoninga lelo oyo tala à partir na yo na moni penza ke mwana batu aza innocent donc azoko salela penza makambo oyo alobaki pe nzambe azoko tambula na kati na à part que biso ba congolais eloko oyo tozoko luka tozoko yeba na biso te ozo lelo oyo soki faci akei nani yango mutu akodirige mboka wana kaka deza o asali eloko te mais depuis na ute koloba na tour wana mususu to kontaki makambo nyonso o président asali ozomona donc na yebi eloko bakongolais bazokoluka te eloko mususu na lingi na loba ba journaliste oyo balobaki président de la république bayambaki ye epai ya batu ya nini na États-Unis kuna président akoki koyamba ete lelo oyo babengi ye parmi les 5 présidents siko shekina bakoloba nini na sundu oyo obengaka soki nani oyo nani Tortue Ninja bakoloba nini mpona président ozomona en tout cas nzambe azala na président partout net place akei wana bamakambo ezali wana vous comprenez? Donc, Nzambe, azo sala pour la président, yango na sengi tous les peuples congolais. Tous à la moko, tous sangi samayele, pombo kanabiso eke deliboso. Ndenge tozo ba misusu bazo loba, oh fatite. Ba on ba kaisi soki mutu mususu azi pouvoir amo. Amo sala ngona beza, kasi ozala kala ndenge wana te. Oyo te, ye kutu azo sala makamu nae. Elo na linga na contribuer yango na pesi bandeko na ngatu mbote, tozala malamu nzambe azala na biso place le président azakuna tobwakeli esoi. Merci. Et nous, on a contribué parce que d'abord, on compte Samakamsusu pour RSC Koki. Merci. Ok, merci. Bisonde, Toko remercier yo Franck Kaouso, causa fidèle de fidèle, vraiment, na ko remercier mingi na fidélité na yo, vraiment merci au contribuer mingi na émission na biso oyo epé eza pe émission na bino. Donc vraiment, ndekaka Franck Kaouso ko itoloba, moi na mboka na biso, ndeko na biso Fachi Beton, tochai maboko eza facilité ndenga zwaki mboka bandoki bazalaki wana bazozala wana momo ndenga écarté bango. Donc vraiment botala penza, donc botala bino mo na mala so bo bo bino mo mala so wana. Mala siwane za ba Congolais ba noko, mala siwane za ba noko, donc y a baluki mala si akei. Donc vraiment on a quasi sozo so penza mutasuka parce qu'on est vraiment à la fin, il est 23h50, donc to suki sa to zo ande kona biso bengi biso. Donc allô. Oui, allô, mon vieux. Oui. Bonsoir, c'est petit Thomas. Thomas Mbona. Toujours. Ah ouais, au côté na suka.
Ouais, nazelaki moi souka pour na 5 minutes comme ça au moins que de yokani quoi. Ok. Allez-y, vas-y. Merci beaucoup. D'après si vous êtes une équipe Mobimba ya Lolo, bah il dit nous bangoto, bah on dit qu'on a bangoto vraiment toute l'équipe Cléboa originale et puis sans oublier la base. Voilà des familles Mobimba donc qui mon vieux Jamotala l'honorable. Dit que disons le président au Sexinga m'a Zundu. Zundu voilà on koufa m'a Zundu. Plaisir à trouver. Vraiment, merci beaucoup. Juste, moi, petit, pour clôturer. Vraiment, plaisir à trop. Et puis, nous avons battu là sur le président de la République et pas Azali. Il dit que, parce que tu n'as pas battu, ça pour au bon, c'est la biso ma solo et la carrière Moka. C'est ça le président de la République, c'est ça moi Moka. Donc, il y a un dépôt. A créé relation et tout ça comme ça on a monsieur qui est besoin na zonga moi mon par rapport à bon il faut vraiment soutenir IGF ma commande solo là qui ouais donc inspection générale de la finance il faut pas soutenir vraiment la justice et puis ceux qui baroyo qui la biso ceux qui baroyo la biso pesa qui la biso un bon ministre de la justice vient le zolo bambi Joana, à milité poste wana parce que beaucoup bazana bonne volonté balingi ba comprendre que Congo ceux qui biso ba congolais to bongicité et bozala mawana pasi tanga makamyo to le gavé ya ba match ta congolais on moni que mboka so bongoté biso ba kondo mboka congolais ndenge to lobaka ya biso moko pe ba congolais on veut pas ce pays batwana ba Costa ba Kazaka tout ça va veste mais bazami tema mabe balingi Congo te Mathieu Tobeta, Mathieu Abeta qui est libre, qui est d'abord se dit, donc, ça dit tout, mais ça me beaucoup de danger. Pourtant, bon, c'est Dima. On dit que IGF, les autres, ça, avec les chefs là, vraiment félicitations. Félicitations, donc, il faut pas renforcer, pas faire ça, pouvoir, donc, justice, et ça, la moussala nango. Pour besoin de ça, il y a un monde, et pourtant, peuple congolais, peuple a souffrir. Bon, mon match vraiment à 2 heures, il y a match, Bozo Louga, Bobimisa, gouvernement, 400 000 balles. Et pourtant, déjà, le gouvernement congolais a bon jeu depuis 2019. Makanga paquet Bima. Mais Bino Boye, au lieu de payer Ezala, pour la retransmission en match, au lieu de payer Ezala, une société, où Ezala est Yébani, mais individu Moro Boye, Basangana, Basala, clique na bango, pour aller à la Congolais Moro. Vraiment, c'est tel qui motive ma bien peuple congolais. Balingi Moko na bisota, il y a vraiment justice, et ça la moussala na bango. Et peut sa pouvoir na IGF ou na basa la moussala na bango, pour être, mais qu'un peu vraiment, que zone Sambo na biso dans les bons sens. Quand on a la président, moi, na mboka na souci, il y a mboka na biso qui est liboso. Les restes wana, bazana bango bandoki, bango kokate, parce que pour le moment, Congo, tant qu'on a mbese koka. Il est fati, c'est-à-dire que c'est un envoyé de Dieu pour l'Amboka Congo. Bah, oba rondima. Nous dit, bah, oba roboya. Bah, otiga la bogoti, mokoloye sokoya. L'élection est zate. Oh, catholique. Les catholiques, non, les prêtres, non. À chaque fois, dans le Bango, il n'y aura pas d'élection, sauf qui recensement, identification à peuple congolais et salamité. Ça, c'est un fait et yébani. Donc, il va y la biso, la biso, non. Bakatumbi, lobby, constitution, il faut ezala, il faut pas revoir la constitution, parce que c'est, et ça va pouvoir même belle côté la constitution, donc, modifier pour avoir intérêt, il y a Rwandais, il y a Tanzanien, il y a étrangers. Donc, tant que le peuple congolais, en jeu, mais, donc, constitution, c'est la revue, ça la constitution, pour le peuple congolais, pour l'intérêt du peuple congolais. C'est ça. Donc, je pense que Bakunda Mboka, Bazoyoka Biso, toujours de la gouvernement, et Bima, de façon que Mboka Biso, vraiment, ils sont là et que des chefs de l'État alignés pour la évolution Mboka Biso. Donc, voilà, c'est ça que je voulais un peu, voilà, pour ça par rapport à l'analyse, à les cas. Merci beaucoup, et puis,
nos ensembles, les bois originaux. On est toujours là pour soutenir la base, ça restera toujours la base. Merci mon vieux. Merci beaucoup à Thomas Mbona pour la fidélité. C'est avec notre correspondant de la Normandie que nous mettons fin à cette émission. Mais un petit rappel pour la Fred Félix Mosengo, donc toujours Senganabatuya Suisse, Lyon, Saint-Étienne, donc pour na Masolo na bino à Fred, il faut qu'on mette Masolo nyo son à Grenoble. Quant à Lausanne, Genève, kuna na Suisse, ba tubazana ba mituka, ba memi on pe na Grenoble. Bah, carton, il faut bon, mais on a Anemas, na exotique Gigi. Donc, vraiment, c'est la fin de ces 5 minutes avec César Ngadi. Je remercie l'équipe technique. Il y a Lolo Chouami, donc Serge Kassanda, na régie. Ingénieur de son Jacques Saké, Willy Kunda, na côté Abilili. Donc, merci, Nanyo Sotou, Bosala Kapo, na émission Oyo et Salamana, le Lenge Oyo Bozali, Kolandabiso, partout. Donc, nous allons nous retrouver demain à partir de 20h pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bosanate, Kanambe, Akozwa, Masolo, Nambuchu, Penadikos.